que tal à todos? Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Lelo Victoria Cuisine, aligné sur Aseleno et Lubu, tous les billets ici pour Yamosuni. Voilà. Lelo tozo lamba madesu tokuchango na mabumangombe. Na yebi ke ba papa balinga madesu mingi. Alors papa ozo la vidéo Olanda oye ko la peni balamba madesu. Ton suma moza la teza musala. Yo moko kosi na cuisine olambi madesu na yo. Voilà. Nazo la kisamino sko ndenge nini na réaliser madesu na nga. Bobo sanate, bo s'abonner massivement na Victoria Cuisine TV. Merci na ba abonner, merci na obo commenter, na sepeli makasi pe na sepeli makasi ba commentaire na bino. En tout cas, vous êtes deuxième famille na lingi bino mingi na zande ko na bino nyonso na lingi bino mingi. Alors, sans plus tarder, to kende susu na l'exabino comment to sa madesu na sina poni yango na sukoli yango na tina nzungu déjà mais non na tokisi yango te to tokisi yango ensemble na bino. Voilà, et sikoyo na l'exabino yango. Voilà. Lelo tozona mama madesu kaka ndi na yebisi bino tozona mama madesu oyo eza 1 kilo ya madesu. Biso so toyebi 1 kilo ya madesu batekana na ba shop na ba supermarché. OK, osombi 1 kilo ya madesu eza paki wana moko. Voilà. Oyo eza 1 kilo na tie lokola 1 litre et demi ya mai, mais non bakse susu mai mususu parce que il faut etoka elemba bien. Yango na poni yango na sukoli yango bien, na filmer te place na lo pour na po izinga temps ebele. Donc c'est ça, na poni na longoli oya mabe, na tiki oya malamu. Voilà sikoyo nazo kende kotia matungulu na kati. Nazo tia matungulu na ngango na sina kata ki na kati omwe minene na ndembi. Omwe matungulu ekangama na ndembi yango na kati yango na ochango na céleri. Voilà. Na kati yango minene vraiment na kati yango mikete. Atie yango na tie matungulu na ndembi na céleri na okendo bakisa sikoyo feuille de laurier. Voilà, madesu eza na mobesu na mebeli na moto eza mobesu penza. Donc na otokisa ensemble na biloko na tie feuille de laurier mibale. Après donc kendo bakisa mungwa parce que madesu faut otokisa na mungwa po mungwa ekota tina kati ya madesu. Voilà. Donc avant na bakisa mungwa na bakisa susu 1 litre mai. Donc na bakisi 1 litre mai et c'est le quoi 2 litres et demi ya mai. Mai et au faut cha eau tiède. Po eumela te na moto po madesu eumela te tokambala moko na robinet to na pompe na yo ozui eau tiède otie na madesu. Okotia no pe mai pio mais mai pio retardaka cuisson. Donc otie mai ya moto. Na tie mai ya moto, ngoso na tieki 1 litre et demi, ce qu'on a baxi 1 litre. Voilà, et c'est le cola 2 litres et demi, donc tu as ce qu'on mungwa. Voilà, mungwa na biso ya mo. Na tie 2 luto mungwa, luto ya ba cuillère à café. Voilà, na tia mona bonga na tanda et toka tonto tia ba sauce ba biloko mususu toko bakisa pe mwa mke. Voilà, ce qu'on a keko bongisa mabumu na biso ngombe po to lamba na mabumu ngombe. Voilà, OK. Voilà na bossa il faut ko zipa la kisabino. Donc faut ko zipa moto ti moto na 6 après c'est mato kitsa moto. Voilà. Mabumu na biso ngoyo eza mabumu ya ngombe na mabumu ya agneau. Agneau donc meme meme. Voilà. Oyo eza ya noir eza mabumu ya agneau meme meme. Oyo ya couleur oyo soki couleur nino chocolat soki to benga ni bon chocolat ga tolo eza mabumu ya ngombe. Voilà. Donc disco ko nettoyer yango na otokisa ngo part na otokisa na madesu te po mabumu eza makasi te. Mabumu eza pete makasi. Eza mabumu moko eza fresh, eza vraiment pete. So na 5 na madesu et risquer mabumu lemba avant madesu lemba non te. Yango na ko tokisa ngo pembeni. So neti ozwi mabumu eza makasi wana oko mélanger na madesu mbala moko otokisi yango kuna. Voilà. Nga comme eza pete na otokisa ngo à part. Voilà. Na tiki o madesu na biso et vendre wana ta ba 1 heure du temps pour madesu neza makasi trop. Ata ba 1 heure du temps na moto po elemba. Voilà, mabumu eumi na ngo te mabumu esala ka ba 60 minutes elembi na ngo po eza na ngo makasi vraiment te. Voilà, na ki nettoyer ngo na tiongo na nzongo. Voilà, awa tozo sokola mabumu na biso mabumu eza ka salité vraiment. Donc il faut que on moni na kati awa otala
awa ezalaka na basalite mpo oyo deja balongoli bakushe mosusu ya bamafuta. Voilà, etikali kaka moke moke balongoli yango kuna na wenze. Donc nasepeli kutu mpo enyonga nga soki nazosala ngo ngamo na ndako. Donc il faut kolongola biloko, kolongola kushe oyo egardaka bamatiti, egardaka basalite, place oyo bakitisaka mabumu ntongo baboma ngombe, babwaka yango na matiti wana na se ekangama biloko ya salite. Donc il faut kolongola yango nyonso, konettoye yango, kolongoli yango puis awa kota baesui oyo tobenga yango baesui oyo c'est quoi baesui main oyo. Donc il faut passer yango bien pour zéro pe ebatama wana. Voilà, donc il faut nettoyer yango très bien. Mabumu na biso yango na sukoli yango propre ezinga mpenza ta mingi. Donc il faut nettoyer mabumu bien kolongola mpenza bagraisse wana eza na kati na bazelo, donc na babiloko badéchet ezalaka na kati ya wana ya bamatiti. Donc il faut nettoyer yango très bien. Sikoyo natia yango awa, nazoki sikoyo kotia yango mwa quelques épices mpona tokisa yango. Madesu na biso mpe ezokontinue nango na kotoka, alors nazokende sikoyo kotia mwa bipisa. Voilà, sikoyo nazotia persil na ai banika on a l'exa bino wana sala. Ok, yango nde natie. Voilà, persil na ai banika. Après nazotia yerba buena, donc eza bamakasa mo bakauka na buto na français, natala soki na français eza nini parce que nayebi yango en espagnol. Yango oyo natie. Après nazokende bakisa matungulu na poivron na céleri. Voilà, matungulu nanga natie na kati oyo eza katikati ya litungulu, eza litungulu ya mobimba te, litungulu ya monene sikoyo na karoli. Donc natie yango na poivron. Voilà, et puis oyo eza céleri yango wana. Voilà, nakobakisa eloko mosusu te, nakotika yango juste boye. Nazoki sikoyo kotiaka mungwa. Voilà, mungwa moke mpo ekota na kati ya mabumu na biso. Natie mungwa. Voilà, juste moke mpona nasala mélange na madesu, il faut nabakisa mpe mungwa. Ok, natika mabumu boye etoka ti ekolemba. Natie mai te, natie juste mai kaka oyo nasukolelaki natie yango mpo mabumu eza mingi te, eza kaka oyo nakotia neti 1,5 kg pe 1,5 kg ya mabumu. Voilà, natika yango sikoyo etoka. Voilà, asikoyo nazo préparer tomate, nasala tomate ya mbuma oyo eza tomate oyo naolakisa. Natie 3 tomates awa ya ba mesure oyo ya moyenne. Donc yango na kati natie na moulinex. Nazoki sikoyo konika yango na ai, naosangisa yango na ai, nakotia yango na ai, naonika yango na ai. Ai oyo eza ba 4 ya mbuma ai, 4 mbuma ai ya minene. Na pasoli yango eza na pasoli omoni na pasoli yango. Yango nde naokende sikoyo konika yango na tomate. Na kati ya tomate naoki kobakisa muscade ya poussière. Okoki mpo kotia ya mbuma, menga moulinex nanga oyo enika babiloko ya makasi vraiment te. Voilà, nabakisi muscade ya poussière, nakomixa yango ensemble na tomate na ai. Voilà, nazonika yango sikoyo. Donc c'est bon, ekoki boye. Nakende sikoyo ko préparer babiloko mosusu. Voilà, mabumu na biso pe awa elembi. Nakisa bino eza mabumu eza makasi te bomoni. Esali ka 60 minutes na moto elembi na ngo. Elembi pena makasi. Donc c'est ça. Madesu na biso pe kuna ese elembaki. Madesu na biso yango pe ese elembaki. Elembi bien. Alors tokende sikoyo kosala sauce po
totia na madesu. Tozokende premièrement komélanger mabumu na madesu. Voilà, tokende siko komélanger mabumu na madesu. Voilà. Alors, madesu na biso ekota nango ba épices vraiment ebele te. Tozaka juste na besoin ya matungulu, céleri, ndembi, sous ciboulette, et puis na tomate mbuma, ail, muscade, na ba biloko mosusu tokobakisa. Voilà. Awa, na osangisa sikoyo. Voilà. Mabumu na biso. Voilà. Awa nasangisi madesu na mabumu. Natiango awa natiango esika moko. Voilà, sikoyo natie kikalungu nanga na moto. Ndenge siko nakalinga tomate na ba matungulu to nasala sauce po to sopango na mabumu. Voilà, na mabumu na madesu. Natie demi litre. Alors natika mo sikoyo échauffé, après tu vas retirer ma tomate. Voilà, tu vas dans la matungulu, après tu ndembi na biso. Voilà, tu matungulu. Après, oza céleri na ndembi. Tu kango eto vraiment moutier elemba po to cha tomate. Voilà ce qu'on a avec ça, tomate. Voilà, tout ce que bâtir c'est quoi piment doux ya rouge pour et puis ça moins colorant est bien la tomate n'a pas parce que tomate est un bon. Voilà. Voilà, ah c'est que tomate na biso et belle vraiment. Na oumi si on a moto makasi donc na ça si on na ça taba 30 minutes na moto parce que tomate mbuma et là qui mo belle faut qu'il soit mo beso on a pendé si là et kalinga mapenza bien là. Et où met les pinza et où met makasi vraiment. Alors na moni sipo et belle il faut obeiller sa tomate mbuma bien ce que olamba madesu na tomate mbuma il faut obeiller ça vraiment bien. Si on obeille ici en bien té madesu va bien té. Donc il faut caler la tomate belle qui doit soit mo beso que nous ici. Donc c'est qu'on que nous mélangeons en zone on a sur madesu. Voilà. Voilà, on s'enguille ça. On s'enguille ça bien. Ce qu'on a que mélanger en gros pour essayer la pinza bien sauce na madesu na mabumu na biso. Voilà. Na otia maite kaka mai mukie po madesu na kausa ki mai nyonso te na tika ki mo mai mukie na se na mo supu oyo na tokisaki mabumu. Bon, bien na mélanger ki yango. Alors na sauce na te mai woni koki na mo. Aba c'est sous mai te. Voilà. Ah voilà, on va ça juste mon mukie na poivre blanc. Ndira obax. Voilà, nous avons poivre blanc. Donc si on y a la madesu na yo sur otoki sango sur au sali sauce ko tche suma ebelete sur o batsa mai ko tcha mai ebelete po sur o tche mai ebele ko madesu c'est lembaki si mai on est toka ko kita yo madesu e potanaka et donc na ko lo bate et comme un potopoto voilà. Alors il faut kotia mai na mesure neti nga boye comme na tokse mabumu pa sauce ka ya mabumu wana supu mabumu bimisa kinde ya on a utilisé na basa mai lisuti. Alors na otia sko mo mongwa muke pour déjà mabumu na mongwa madesu pe tokse ki on mongwa. Voilà. Juste ka boye
esili. Voilà. Voilà. Donc sauce PC belaki. Tika mukaka etoka juste 20 minutes ici nango na longo le mpo sauce eza obela, madesu eza obela, mabongo eza obela, donc na tion juste 20 minutes pour esangana kaka. Mélange to sali sangana après to kitsanga. Voilà. Voilà, madesu na biso ebeli na tiaki on a moto C. Ebeli penza bien kitoko makasi. Alors, nous allons présenter en haut la sani. Voilà. Voilà. Bilo qu'on a vu en haut et beli. Ma dit on a vu son nom bon. Yango yo. Tout servir on a quatre sani boye. Okoli on a loso na kwanga fufu makemba manioko kandingue au monde na lipa. Donc c'est ça. En haut on a tient on a bol boye. Oh. Na l'exabino comment biloko na biso ebimi. Donc c'est ça. Au moins na début de la vidéo nde tosalaki madesu na biso. Donc ebimi penza kitoko makasi mabongo na biso wana madesu na biso pe yango epanzani te eza mibimba. Donc ebimi vraiment kitoko, sauce na biso pe ebimi bien. To réaliser on a tomate ya mbuma, matungulu, ndendi, ail, poivron totiaki na mabongo ton totokisi. Bon, on a des épices, nous sommes au na vidéo na biso na bandeli. Donc c'est ça. Mais vraiment, là ça on a tomate en mboma, en tout cas, il m'a pinda bio. Donc c'est ça. Ce qui peut réaliser en haut et ça la payer malam mingi. OK, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeni bolandaki et bandeli tisuka. Donc c'est ça. Madesu na biso ebimi vraiment kitoko. Donc quantité madesu, quantité d'épices, donc tu as biloko na na mesure, pour ça ba biloko belé te. Au moins na salé on vraiment na ba biloko belé te. Parce que madesu eza déjà na goût nango. Mabongo pe eza na goût nango. Donc ngai ko tia ba biloko belé te. Donc c'est ça. Donc on a biso ebimi vraiment kitoko mingi. Voilà, tokomi na suka ya elubu na biso. Tosili si bomoni du début à la fin comment on a réalisé madesu na biso. Eza vraiment facile. Ya kosala mo mama yekola kolamba osala papa madesu. Papa yo moko pe yekola osala babe. Suivi mama misusu azali to alembi. Okoti na cuisine osali madesu na yo. Voilà. Nzamba pambola bino bo s'abonner massivement na Victoria Cuisine TV. Na se vidéo bakomi abonner na français au cliquez wana au s'abonner pour na bato espagnol souscrire mais au pincha wana au souscrire c'est pour na bato ya anglais au subscribe zoka bongo au cliquez wana au s'abonner. Nzambe apambola bino nde to mona ni bala sima na rubrique na biso mususu to pe conseil to pe mate ya ndeka nzambe akumba biso. Donc na lingi bino mingi botika malamu kimi ya nzambe eza na mabota na bino. Bye.